nayoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site ya internet botala Botiba Tataba Mama Bandeko, Balandia Eco DRC et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre rubrique Enquête. Ici, nous sommes à la ville province de Kinshasa, précisément dans la commune Yangalema, où nous mettons un peu la enquête sur Evida. Evida est nini? Evida est poisson moko boye il y a makaawa na ville province de Kinshasa de partout na 4 coins nyonso. Baliaka yango ne biso to sala na sushi to la rango ya koluka lolenge nini tokoki koyeba mi sala nyonso ezo salama na kati ya ville province Kinshasa pe ba biloko ezo liama ya ndenge na ndenge to yeba ezaka nini esalaka nini esalemaka ndenge nini avantage nango ba pasi nini epesaka bato soki bato bazoli yango donc yango vraiment tozo luka mpe koyeba yango nakutani déjà na papa moko tokomeka pe kotuna papa tuna to yeba Evida ezaka nini papa boni mbote papa nazaki na posa na yeba ngai mwana na yo na yeba Evida eza nini Evida yali mbisi ya la mer oyo bato baliaka me na tangu ya yambu tozalaki kubinga yango Evida te tozalaki kubinga yango poisson de la mer me lelo yo komi mokili ezokubaluka ndenge na ndenge tukumi Evida yali la meri oyo balambi na mayite bayiti yangu na butalaka yangu ikumike Evida po iguzala miniti mingi te na kati na moto yangu to bingi Evida me Evida libusu ezalaka kubinga na kumbuwa na te la meri bakawusi yangu tuzokolya komi na lombangu yokumi kumbu ya Evida mais sinon yezalaki na kombo wana te siko pona nini Evida poni bapesi ngo kombo wana Evida bon en principe Evida oyo bapesi kombo wana ya bato oyo ya shika pa ya kovite kulia ya lumbangu mangu alia kaka ya bivita wana oleke bazila kabalamba basala boye yanduli yangu na moto bachima malala eto cela bapesi kombo Evida kabakwanga na fufu. Ok, donc si je comprends bien les mots Evida et ça pour que Evida est aussi lisa fufu mbangu et aussi lisa kwanga mbangu yango wana sino liboso ezalaki kaka la mer bayiti tole yango pe yali biyita bayitaka mena lombango tuliaka na fufu na kwanga na pasi oto zanango papa mutuna mushoshe za siko Evida wana esala makalolenge nini Evida wana eza poisson de la mer mwasa ka sumbi yangu aina yangu na ndaku alunguli ba biloko wana ya salitiza kana kati batina moto yikubela penza komi ndenge oyo ba chaka na mutalakati yikumbela kaka ndenge wana bon ipesa pe vitamine quand même parce que ibeli mingi te mbiso yakana mai salana vitamine na kati yango to pesi kombo ya Evida Est-ce que bino ba mikoro ba mpaka oyo yebaka yango na kombo ya la mer nongolo biwana lelo ekoma Evida et dérange bino te vraiment na tango ya yambu yikugi ku déranger mutu te parce que yali mbisi ya mai izali mbisi ya mai izalaki pe na microbe te ke soki na liboye na kuja microbe izalaki bongo te parce que izalaki na service ezene na kati na tango wana biyito yizala poisson de la mer ya oyo bayiti soki elali ukuteka lisute service ezene bayali wana il faut ba meka yango balubi izali ya lubi izali ya lelo bakangi yo mais lelo na krisi otuzanango yango tuzugulia yelala 2 jours 3 jours
tuzulia na biso kaka ndenge wana tuzalaki pe na tango wana malali oyo ye foyit izalaki te mais tuzali kaka awa lelo izali siko lelo ndenge mpaka uti koyebisa ngai que nakala wana service à hygiène ezalaki du fait que soki lelo mbisi elali soki lobi elamuki parce que lelo ekomi lolenge kani bon ezali tout à fait normal ezali nde gérance moto ayo kogere biso azo kogere biso mal comme ezali mal tukulia na biso ndenge oyo esengeli tukulia ndenge wana yangu tuzolia kaka biita wana ndenge wana elala te tukulia kaka mkubwa mpona libérer yo question nanga suki eza siko ndenge tokomi na étape lelo evidela li to la mokina to lia yango ndenge tamboli banzinzi ndenge tamboli mipepe ndenge tamboli nyonso ekokai kotambola parce que elali conséquence nango eza nini bon conséquence nango soki tuzolia ndenge wana conséquence nango yali kupesa malali na batu yokupesa kufa malali wana soko na mbongo te ifoyiti ikoti ikomi négligence négligence wana famille wana sana batute ya kumema ye na hospital ifo akufi ben leta yi wana ka négligence bo mema ke moto na hospital te mais faute zali ya bato bazoku gérer bisu na kati ya pays o ya bisu pona mutono tuninga ngai na kusenga na bato bazoku gérer bisu balandela makambo oyo ndenge nduzalake ya yambu iloko balamba ki lubi bakuli alisute lubi babwaka yango balandela système wana na kanisi tokuzala na bonne vie donc papa ce qui doit comprendre bien évidemment ce qui est lambami nango lelo okoki kolia ils ont un problème te mais ce qui n'est lali et boti makambo mosusu parce que ita makasi te yango wana pona yango basusu bazuku teka yango mais isika bazuku luna yango izali malamu te bapese bapuka ndako ezali banyati yango ya kamati alubite bakusomba kaka yango mais or azotekela baninga malali donc son conservation nango eza bien te parce que ivandili nango isika bakaneke kubomba yango ya isika moko isengeli babomba eloko ya kulia na batu te okokoyebisa bandeko nyonso bazotala biso par rapport ya phénomène évident en tant que mukubwa mukolo mpaka oyo ayebi makambo mwa ebele koleka mwana na yo atemi liboso na yo okoyebisa bango nini na sepeli mingi pana koyebisa baninga na ngai balandela ninu nzutu ya batu bumoyi na bisu nyonso yo pe uzuteka yango uzulia yango pe lokula mais malgré tout olandi te hygiène ndenge nini ezali babongisa evita wana baluna yango nesika oyo isengeli pour que yepe akopesa bana ne bakuza pe malali wana mais soki bazokotika kaka ndenge wana biso nyonso tuzokende na nzela ya kufa mais bande kuna ngai mukuba alubiboye papa munzo mbunzu ngwali robiso alubiboye bivita wana tubwite buteka me buteka na ndenge oyo esengeli itikali finika yangu malamu cyane esika ya malamu lubi na tongo pesi baninga soki bale bakujwa koko sote na nsutu na bango po malaria po ifoyiti biloko wana nyonso izuuta na biloko oyo tuzukulia. Merci papa. Merci toi aussi. Mkubwa na sepeli. Ngai pe na sepeli kukutana nayo. Panza sangu wana na kulanda yangu na landa kamisyon nyonso na television nga na ndako tukukutana tuzana feninga vuka ukutani na mukubawa na feninga vuka 60. Merci beaucoup. Merci mkubwa. Merci toi aussi. Na sepeli mingi na musala buzuke ndi kusala nzambi apambula binu busala musala na bangu ya binu na lolenge oyo isengeli na boss na biso Jean Thibault. Ah papa Zatibo na sepeli mingi kokota na toyi kokota na mbote na binu Papa Jean Thibault. Merci beaucoup. Nazana loko musona kugi kubakisepa na yote. Merci mukubwa to sepeli na biano oyo totuni na mituna na biso pesi biso biano oyo esungi ba ndeko bazotala biso esungi pe ba ndeko oyo ba ko yeba ndenge nini ko conserver ba biloko na bango o bazoteka po epesa su maladie te. Na radio nini
tozali na Eco RDC. Okay. Eco RDC mokili mobimba tina bamboka ya bapaya batalaka biso. Izali boye. Bino bapaya. Bano oyo balungu awa bakena mbuka ya bapaya. Busunga biso pe lokola. Biviso oyo isila. Yegusila ndenge nini lisungi. Mais malgré tout lisungi ata butindi izalaga likolo ya kiriki. Donc il faut pesa ngane numéro na yo de façon que ceux qui mutakanisi yo pona lisungi ngana ko pesa ye numéro na yo po abenga yo. Vraiment nazali na veninga fuka numéro 60. Téléphone nanga izali 082 944 856 okwe 6. Merci papa ngape na kozwa lolenge kani po na ye banengeni ya kopesa pe moto akozala na posa na yo. Merci botondi mingi. Na sepeli mingi papa bukenda malamu bu continuer musala na bino. Merci papa. Merci toi aussi. Ouais. Bandeko balandi bo uti ko ka déjà intervention ya liboso et pas ya ndeko mukubu wa papa na biso oyo tokutani na ekaka na nzela et meki un peu ko éclairci biso par rapport ya évidemment bisi oyo babandaka ko benga na kala la mer batumbaka yango pena mingi te mais lelo pena ekoma évident parce que pona nini évident parce que ezo vide fufu ezo vide kwa ngambangu. Donc voilà pourquoi les Kinois ba surnommé yango évident. Tozo kende sikoyo kokutana na ndeko mwasi moko ye azolambe évident. Totala lolenge nini ba salaka yango dès le début tina suka poto mona. Est-ce que loko tozolia ezalaka ndenge nini esalamaka ndenge nini pe basango tozwaka par rapport ya bilia oyo bandeko na bino baliaka esalamaka lolenge kani. Merci na verdict derrière la caméra et Peggy la paix. On va essayer un peu de faire ça. On va essayer de s'adapter à la situation pour profiter d'un phénomène oyo évident. C'est parti. Wana ba tata ba mama bandeko bozo comprendre que tozoko ba toujours tokenda et pas yandeko moi ce n'est kana ote koloba to mekampe ko solo to eba na lolenge kanie asalaka eloko babengaka évident comprendre to mati bangomba moi makasi mais na musala o to linga ko servir bino bo comprendre biso na sapato ndeko na bino e fongwa minga yawa donc to ko sala yango kaka lolenge boni po eza ya musala na biso to pona. Merci donc ma na bandeko bazo supprimer ba vidéo na biso tala lolenge nazo kemba yo zo supprimer mabe donc koma to tala lolenge kani ndeko na biso atambwisa maka na musala na ye to komi déjà ouais encore na le mango maman boni bien papa oza bien naza bien na sali moi surprise moi tout koya ko yeba ko tala lolenge nini osala kapo osala mbisi na yo ya évident yango la osala ngo yo moko mona onde la osala ngo en plein air en public nous histoire mona. OK. Est-ce que vous permettre biso vraiment au pesa biso explication d'un cas ko zo banda na ebite ba o déjà na katikati to ba obanda kane boy na banda ande boy na banda boya na osala on pour longola va et kai bien pour ezala soin bali yango kitoko ba yo ka on paye bien. Nakolingana yeba eloko moko parce que Gédéon Mboussa a yebisa kinga bango na Shelmi de Jésus et donc bangaki ba yeba poisson oyo osalelaka évident eza lokola ba poisson nyonso tout eza na poisson oyo esengeli kaka pona osalela évident te idéologie na ezalaka na poisson makwala to sala ngo kana poisson makwala ba poisson msute to sala ngo kana makwala ni osala ngo kana makwala donc so na poisson msuse ko simba te et simba na ngo pe mais selon idéologie kaka esengela ande makwala kaka. Merci maman biso tozana yo to landa étape sur étape to yeba lolenge nini o salaka évidenti na ningi ya suka tokozwa kiti potopema papa na uti musika. Et voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez déjà, nous sommes sur place, là où Salaka évident, phénomène évident, Mokil Mobimba, évident, Badi Bouta Roka Papa Wana a expliqué biso vraiment na mozindo, Koeba Lolenge Nini, évident et Salamaka. Voilà, les lopena et
pesi biso pe libaku malamu kokutana na elenge mwasi oyo a se permettre na ye ko sala evida ko lesa bana Kinshasa mobimba na phénomène evida pe to yeba ba déroulement comment et les kaka pour ba koma ti na suka un mauvais anacle Kodia le silencieux d'or tala musala oyo to pona ne mini biso awa mimi le bika les regarde une femme responsable Alpha Ifutu appelé Dieu c'est pourquoi pas. Un grand merci aussi à mon boss Jean Thibaut Chiboabois pour la initiative ya boye jamais zala. Verdict tout à la étape pas évident. To yeba ce qui est ranine vraiment. Yango na maman bandi déjà la première étape azo kolongola basalité. Il y a mbisi wana. Donc eza sengeli karaté basalité ozolongola eloko eza na kati wana ozolongola eza na kati ba matokolo e koki oza na kati te po muto oli yango eza salité akoli yango te ya to longola yango faut ko soigner yango bien na kati eza propre muto ali yango ayoka bien mais mbisi yango lokola mabundu lokola eza na faut comprendre yango te eza mabundu te eza makwala ce qui mutanga kende ko sala evida il faut kende ko soma mbisi ya makwala na basala onku mingi na makwala kaka. OK liboso ya caméra tano zo sala ozo ko expliquer po bande ko bazotala yo balanda o malamu Eko RDC c'était na linga kami oyo conception ya boss Jean Thibaut Chiboabois Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Natananga kotoyo, natananga kotoyo, natananga kotoyo. Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Boss Jean Thibaut Chiboabois. Wana to kokuba toujours na enquête na biso ya mokola lelo na commune Ngalima précisément na quartier Kaluka donc mama to comme ce qu'on étape nini awa to mozo cha ilo moa ya jaune eza nini eza mungwa jaune te mungwa jaune te to nika ngona machine taka ko tout à retard est-ce que so nikiomba mobwe na ochamba momba mba non so sisi ko sala bongo ningo zo sala wana ne singa ka ko chamungwa cha momungwa moko mo taka lukweze bele so to chemungwe bele namba mo mula mususu ezo mungwa te mususu oka mtunale koti mungwa te yango siku esenga fo ko chonga mo po ekota tozo tala lolenge nini evida et salamaka donc malembe toujours me camper pour voir verdict il faut landela côté wana pour ça bien pardon s'il vous plaît le dede tidika dima bukana na pungi mesdames et messieurs vous comprenez en image que evida ninge salamaka to comme une étape ya kocha ba biloko ezalaka pona kocha pona kopesa toujours évident eza na goût ya malamu ni mama bandi na mungwa tozoko ba toujours malembe pour to yeba parce que biso na kati ya EcoRDC to lingaka un peu kokende na source to kaka ba rimerte voilà pourquoi on a pensé sur ça na rubrique na biso enquête to sali to sala toujours ba enquête to solo la na papa peto lobi keto kende koluka mama ninga zotala musala neto to zala naye no moni lelo to se disposer to zalana mama bozomona na bilili comment evida et salamaka comment evida o biso toliaka o papa expliquer biso mukubwa alobi evida ezapo ba benyango pona kosilisa fufuma on peut kwa ngamek to kolinga to koyeba pe na mosali evida to yeba ba cause to yeba biloko to yeba lolenge nini ba conserva kango to yeba lolenge nini pona nini ba pesi kombo evida donc to yeba ngo lelo awa pe to yeba pona nini mama asali kaka choix ya yango parce que makambo ezebela ko sala pourquoi kaka choix na yango donc to yeba donc to découvrir makambo belé awa na kati ya nini ya ko RDC donc beaucoup à la décité et de partout donc
nayebi ki boze belé bozota la biso et ça la bien donc Gédéon Mboussa na Chelmi de Jésus Motema Motema ya Gédéon donc nayebi ki bolanda biso ba promesse na bino ils a toujours réalisé. Merci. Nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC. Toujours évolué toujours mama to comme l'étape ya nini poto tche déjà ba mungwa. Na moto le kalon na mpanzi wana kuna poto ça bien to koma mpanzi wana kuna. Problème te ba ndeko balandi biso tozoko ba na enquête na biso na phénomène évident. Na mama biso awa toza toujours rakoye ba comment évida et lamba maka et sala maka pour tout le monde quand même na ignorance ya ba les on dit ya batu msusu balobaka to pesa bango raison to pesa bango tort donc évida batu msusu ba évida bosoto évida basala rango na ba ma papa donc milinge ma papa batumbi ba bilamba soloana comment peut ba bloro ko sa mabongo batu ba kokolia mais le loto koeba te ba vérité c'est évident donc et apporter peu connaissance par rapport ya ba connaissance na biso monsieur tout ça lango donc ils a nanga poisson lokola poisson nyonso nozo tia ba épices na ocha ba épices ba ai ezali awa ba muscade au moins pe na moi fait ndambu na zo apé céleri na tiara po au moins bazeye tant au moins moi céleri zoya oyo eza na poussière oyo eza kaka bidon na biso totumbela poisson ba benga ngo kupidi yango ba ba ebi bidojo tumba poisson nde ba yeba ke eza yango na ocha na chaka ngo boye sikoyo na bakisi o peza kaka yango ya na che o siko esengela foko tout ango po ebima moi bien yango na do tout muscade ai na feuille awa na tout na boso so elembi bona cha céleri ils a toujours exigé que ai ezala pe ai faut ezala ka donc ai faut ezala po zeye ezala te yango to cha moi ai moi muscade ai petre taka donc muscade pesaka moi jar karatalaka pour goût vraiment bloko et bima vraiment bien yango na tout tango na awa avant na sala ngo mélange nyonso pona na cha wana tokotambola malembe na mama na biso ndeko na biso yaya leki mama pe nyonso oyo esengeli pona biso tokomeka komona lolenge kana za ko exercer ya mosala na ye malembe po tokoma na étape ya kocha yango na moto totala ndenge nini etambola maka donc tout ça toujours na bino merci. balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Mama bayaya baleki site nini ya internet botala awa uningo cha sikoyo ba biloko oyo utiko tuta yango na ocha siko yango ne kopesa pimbo na évident yango na ocha connaissance onyoso yo zwa kango wapi connaissance ezaka idéologie donc au moins ka soki oza donc nako ba fenia donc sala no loté donc ndenga na sa boyo mo na loté menga na mo na donc compagnie mubima pa na sa ande yango na sa vraiment boulot na nga ya bien o epesa mbla moi kitoko donc na sa na on peut poser donc nde na sala boy donc na si ça na za mo bière na pe na mile kitsa mo mtema taka nzoto pe sa pe kitoko andeo ya musala oyo za musala musala te ngape bon na corps médical mais
na kipala aux accords médicaux na corps médical na sala nga science infirmière mais na kipala boulon ote na taka ba futa $50 mais so na sala vida na nga na ozwa la rebelle on a boire ça na ngo mais so mta comme na palais na traiter na ngai mais na idéologie na nga o na ko boire kangote donc musa no ya ki corps médical is futite ko lege vida te vida bon mususa ko mona ka ke asala on deuxième soir ko kanza ki ba tonso basala ngo peut-être bazaba illettré bazaba na te ai ba ke ba di domaine pe bazali o basala ngo ya omona na osala ngo boye na ni skola ningisa mpo ekota na o ezana si origine nango za wapi origine nango za rapena ezaka base ka en état asko biso moto benga ngo état parce que ça kaluka ngo to benga ngo état ya onsko eza ape na base nango mais bandige côté bon ba tricha mais origine nango eza en état andete sala bon boule ngo uta penda vraiment bon tout monde a ba mère ndi ba bandela ba boule ngo bandi olinga ba osala ka bongo ti développement pe biso ba jeune pe to timbeli yango ya to mo vraiment osala bon na zamu tabandundu na mu ya kapenza ese ya bomba te bino mo mona mais sikopi ba ya kapi basala ngo te soza no pe courage au sala na yo ngo donc équipe na ote ka dépend les soutiens na bekolo donc j'ai donc epanze ngo ça dépend ya courage na yo o sali la ngo ekoti ba tu doit ba mo sala bango éviter belé ba mo sala ba quartier belé to mo yo kana zone na ba malueka na ba mbudi ba mamebele ba mo sala donc ezaka idéologie faut sala ngo pour oui soit peu moins équilibre na vie le batuné so ba s'adapter nango ba komi ko lia ngo bino bo pesi bango posa bon batebe ba lia ngo alia kango tonga otala mutu azo sala ngo faut pas appeler propre esenga bongo faut pas laver ozo sala ngo ezate ke o sala ngo vuya bongo te ma continuer na yo biso pe toujours continuer maso na biso kaka ndenge to lobaki donc enquête na biso ezo continuer mesdames et messieurs là on a katia Eco RDC donc to meka ki un peu ko sala enquête sur vida pour comprendre nengezo mema biso malé mamembe pe toujours ba connaissance monsieur toujours na quand il y a ba ignorance ou tous allez nango par rapport il y a phénomène vida bozo mona nengi maman sala musala na donc ils kende ka lolenge moko na poisson na mona ka basala ka ba poisson mais to e ba suite nango ekozala pena nini tande ko koma na moto total ya kana mutalaka total batumbaka ngo na nini po il paraît que batumbaka ngo na moto ya ba mapapa milinge bima milingane donc to ko yeba ngo lelo ce qui sera pena et le lengenini donc c'est un peu ça là donc étape pasuka yango po ke na moto to dengene ke na lina chasko pilipili na kati poto tumba ngo na pilipili ya ona ngi fozo pipi na ngapi na sokola ngo soko tumengo apamba boy exact problème faut tumbaka na pilipili bon idéologie ka faut ko choma pilipili yana emsu mutu msupa ko zala amila ni masanga tango ali yango mo eloka pilipili mo yebi karati ici ça moi ba kuiti mo ba tener wana ezokuya yango siko funa za pilipili na china kati ba ninga na yo bozaka na bango ba corps médical mosusu ta ba mona ko sala kaya evida boye ba milobela kanini oyo bele pe ba umbisiko ko momo komo ba kompe ko ya ko yekola ngapi fola sala ga to ta ka boulon pe esimba te bon photo sala ga mo muke partout sala bon pona pe na muninga na ngai ya sala ni mo 2 jours na boulot 2 jours pour sala ni to sala na biso maman to continuer kasi na ocha pipi na biso po pe pipi pe sala moi bien et sala moi pe kitoko na cha penda pipi ebele po vraiment mutu tonga oli yango ka penda ke ezo swa penza ko cha pe pipi yango na zo cha so pe na che pipi esenga pe fusu fora na balula ngo lisusu po pe nyoso ezana nde ka be pise kota ki pilipili pe fwe kota bongo yango na obalo siko esili nango etikali kana zwa ngo na chango siko na moto ndeza boye esili nango dana sali bilo nyonso esenga na cha na cheche déjà esenga siko na cha pili moto na pelisa moto pona tumbango eko masiko evida
Donc étape suka auto salane yango oyo etika esiko kaka natumba. Donc en fait étape suka liza kotumba. Étape suka eza kotumba après savoir kotumba tozolia mbala moko. Ezotumba mbala moko tozolia. Ça va mais biso ne tumbelo. Tumba ya biso ni yama. Ezaka kitoko fo bayebaka moto ndenge ezopela bango mo baomona ke moto ezopela totie na biso bilamba te toluki bakopa te po bakopa le pia biso ba malade ebele amona pe yake tozotia bakoni na biso baomo baomona ngo na ba moto na biso topelisi bakoni ka nde ezopela aomona ngo nde totia bomona bino moko. Ça va. Parto comme une étape bacha mbishi na biso na moto bandeko balandi to bandaki un peu depuis ne bandeli mais à part wana toujours ba réaction ba tout na bato pe lokola lolengi kani ningi solola kina mokubwa uta e bandeli ya émission nenga bisaki biso makambo ebele donc ezala ki vraiment mutu ya mingi naza ndeko mosi yakana na meka mpe ko solola ndeko mosi pe na tuna ye lolenge kani ya mona ke evida to meka pe ko solola ram ndeko mosi ko yeba soki epe a yebi evida malamu yebi evida na yebi evida papa eza kitoko batumba ngo pe bien donc eza ka kitoko eza pe propre ngape na lia kon mona osomba ngo na olia na ngati na minuso kutunde ya bena ya posa kutosomba ngo na mbona ngape yango yo fa na sombe evida donc eza kitoko makasi yo olia ke evida mingi na nini na kwanga ngami mimi na linga ona kwanga ilia maka mingi na kwanga to ilia maka na ngone lo olia no na fufu sopo sepe no na kwanga yo ka sope na fufu pe yo kaka eza nango bien siko kombo wana evide uta wapi na yebi pete po biso to yebi ke za poisson to benga poisson mapoala mais batu siko bakoma osala ngo bakomisa ngo evida mso ba otumba ba osala mais na yebi te se uta wa donc nako yo se colonie Mumbala uyebi bi origine nango te uta wapi na yebi pete yo lia kaka to lia kaka to mona kande batumbaka to lia kaka basala kaka osala ngo kaka ndande peta ba gumo boye talaka ya kitoko eza kitoko makasi sérieux eza bien mais eza pe na batu misusu batumba ngo bien te ya na batu misusu mona bo tumba ngo boye olia bo mo misusu oyo ko ngo donc guma be mais eza mutu misusu ko tumba ngo eza kitoko mais ndeti biso yene nga tumba ngo to sombela ka mingi po ya tumba ngo kitoko batu misusu olie vida bo eza no kitoko te donc eza différent tumbele ya différent ndeko na ngai mbote papa malamu mingi ko za na yo lelo pe libaku epesami na tuna yo mituna par rapport ya evida okoye ba evida oui na bien evida très bien au grand sœur nanga na sombela evida sombela evida na eza kitoko na lia kango na sepela nango par rapport à bevida mususu o bato bazo sala mais ya grand sœur nanga eza kitoko mingi evida pona yo eza nini oui evida pona nga eza mbisi euta na mai ndenge tozolia Thomson poisson na sepela nango mingi yango na liaka oui origine evida ezaka nini bon uta wapi fondement nango pourquoi kombo wana evida bon pour bien dire origine nango esike euta na ebite mais na ebika na kombo evida ebele babenga ngo makwala mais makwala eza oya okauka mais nga na ebina kombo ya evida oui yo zaka pona kolia mais pona koyeba soki eza nini oyebite oui merci to sepeli ndeko merci papa ok ma ndeko bandandi bo zo comprendre toujours toujours na rythme ya boni to kosola mukie toujours comprendre toujours bo comprendre ba ndeko mususu ba lingara caméra te donc c'est un peu ça toujours continuer toujours na rythme ya biso pegi liandanga mwa mukie to tala comment maman a installé ka babiloko na ye ya kotumbela evida mama to comme une étape to moni ba konye bimi mama kambu to comme siko ni étape suka esenga fo na tumba siko mbisi nanga to tumba ona ba kona pamba te on to chaka tono na ochesko ite likolo awa na chena ba koni nde bo monika ba koni nanga
bino bomona na tie lamba te me na tie bakoni na tie bakoni Peggy to komona bakoni Peggy bakoni yango eza nango komona na ye bakoni ezomonisa na sombi bakoni na nga na tie en plus na tiaka ngo mingi na bamisisa na nga oyo ya fufu yango nazalaka mingi nakenda bamashini nazwi yango naza nango nazotia yango na kati ya maman pourquoi pas kotiaka bakoni il faut mélanger sur na bamisisa fufu totia boye po omoni mwa milingana ntango ezokota nde belisa mbisi na biso kitoko yango totia mwa misisa mwa bakoni nde so to comprendre bien evida ebelaka na chaleur donc ezaka elomo ebela na chaleur siko esenga mwa moto ezala mwa ebele yango esenga totia mwa misisa na bakoni ntango epelesa mwa bien. Merci maman, toujours continuer étape na biso toujours omoni wana bakoni ba mélanger ngona misisa ya fufu po epela moto etumbe vide bela donc bomona maman ngizalaka donc du jamais vu mais j'étais toujours ici à l'école d'IRC netomekaka ko découvrir ba makambo ebele ya maman mbuya boye. Voilà pourquoi enquête na biso kenda toujours malembe pour to découvrir qu'est-ce qui est Evida nini bozo comprendre petit à petit toujours évoluer na mama na biso pour to komati na suka to meka pe Evida to yo kaguna ngo ya la lolenge kani donc c'était fora jangangu katimini ozo comprendre que Evida ningi ya laka vena ngai ya na clé Coldia le silencieux Dior. Donc je comprends Evida Nengue ezalaka donc Cédric Chumbupe azoye bazo mona comment Evida évoluaka toujours donc nayoki na mboka babeti babonda eleli brukote sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiko basalaka mpe émission ya musique émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Eco Mama bayaya baleki site ligne ya internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo Eco RDC conception ya boss Jean Chibwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. With Bob Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. naoche mafuta mbila bomonde na sokole itenangai oso na bina sala na sokola yango na sokole onde na niki yango lokwa na nika na savo mo mafuta mbise silaka na cha mafuta mbila boko mbise kama ezaka obligé ya ko sala ngo boyeto ba ko sala ngo pe na four ezaka ba sala na bakoni bon idéologie na onde to sala ngo bomoni loko ezebele na four peut-être cause wa moi temps ya o sala ngo malembe taka pe biso sala bopo o welisa moi show po ke copy o mona ka po biso e baka to chaka na biso ligala mutu to banga te na tie na nga mwa kwanga na nga likolo mo Evida na nga na tie ali na kei na nga benga ngo ligala mutu. Pourquoi quand ligala mutu cause na place moto tie miso te ka open normal faut taka na mutu bon biso ninga bon nde na mesa na skoko tambusa na mona skoko tambusa mo nozo kuta na peka na batebele oteka ka mbala modo esila mba moko déranger te mo waidi bon eko déranger ngate eza na mesa ne na mesa na ngande sikoso na osa te ndi na bela ba pota libumba malade bele mais so na osa pe na kata idéologie o pota libumba eza musika lango na yoka les contraires à battre monsieur et donc eza quoi dans na mesa nati
mesana do na boulot na ngai eza boulot na ngai 10 ans d'expérience ya osala ngo boy 10 ans na koksi 10 ans na mbungu oyo na pe na ba réalité na ngo belé avantage ni okuta na ngo dipo banda na 10 avantage belé na 10 ans na tonganda ku ba locataire ba kota ba futanga pe mbongo esoulage bana mais loko ezaka kopi na ngai na bwakisa ngo pe kate ya ona sala ngo kaka oyo etongela ndako etongela ndako esombela mpe mo bangulu na ngai na bokolaka na sala na ngape boye potalaka na koluka pe bona teki esenga pe na sombe pe ngulu na ngamo eloko adami ka awa femme mariée naza mariée papa zo lubarani ntano sala mambo boye mo ebida ke mo sinaza da coopéra ayebi ka ke na ke copie ayebi malgré qui corps militaire médical nae bon ya loba na ete ayebi ka ke me nga do ba mamba musana bwakisa ngwe na timbela da copie na nga na loba bongo ça va to pelisa mi to mwambango na lombango po to yeba ndenge nini makambo ngwe ko tambola siko to mo chongo dala mutalaka mais na idéologie na ngo to chango mibimba tetaka ndeze belé boso na che mibimba espace eza mukie to gumba rango ya ona zo gumba na zo cha eza teke pona eza po ifo ba bungu bango bongo eza ki pona espace eza pe pona espace atande pe to mimango na bol bongo so chango mibimba esaka jarte ya omoni senga ka idéologie na photo gumba rango photo chaka gumba laksa explique tant laksa ningo zo ngumbelela ngo po eza ko ambisi yango na zui le pele na ngona kochi so na kati ya mutu na bimisi yango koto vraiment mon Dieu bande ko balandi bozo mona bino moko comment isala maka donc il y a pas vraiment à commenter verdict aux otala aux mona donc nenge vide sala maka toujours enquête na biso que nda vraiment nenge tolingaki to mona vraiment à chaque étape comment et sala maka pour na evida parce que phénomène ya evida awana Kinshasa et comment yango na yango mama siko question dans ngobandela ngo mingi pona nini kaka evida kombo mususu te bona evitende ba pesela ngo idéologie biso tokuta buloka na idéologie evida yoki ka kombo na mba mo direct ba mo benga ngo evida biso pe to mo sala ngo esi sa fufu ezo si sa bakwanga balia onka na kwa fufu te na kwanga ka te na ba fufu pe baliaka ata biso mo kunde na osala boye pe to lia na biso na fufu idéologie na ngo ezala ka bongo na yoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na matoi ya bato epesi eko RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya émission losambo ejani abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement la maman bayaya baleki site ya internet botala conception ya boss Jean Thibaut Bana Kinshasa, you know what it is. America and Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without Molema, Fanika, Dandeya, we don't need no fake news. Instead, you 4x4, de la presse on FM, radio, God, the thing is good. Nakananga potoyo asango ya komo elalaka na eko RDC Boss John Chiboti Wagwa okomema bango kaka okenela bango kaka boya tokonyata bango kaka boya tokopina bango kaka boya tokokimisa bango kaka boya wumela yoyo eko RDC wumela yoyo Boss John Chiboti Wagwa wumela yoyo Mama Bonheur, Salaka Kawana,
Po Eco RDC, yango nde maka. C'est la classe et la différence. Amama yaka kotala. Émission na bino yango. Toujours presque na souka ya enquête na biso avec le phénomène Evida, mesdames et messieurs. Tout le monde ni mama zo bunda nanango mulinga itondaki biso na esi bino bana poto bana mokili mobimba. Na miso la mulinga bon chose até pour maman osenga la kanga déjà que okoma sola mulinga. Maman, siko ekosala à peu près combien de heures na moto? Bon, ezaka ça dépend ya évolution moto ndenge ezokendela. Et où me la PTM sur 30 minutes et bien pour moko mona de ko mobela. Déjà comme na ko bela pour dans moko tourna ngo face yana moko ebeli. La face yana pe kuna fo bela bien. Comme ça va bandolia. Conservation na ngweza kandeni. Ba bomba rango na frigo, ce que lali, ba bomba ngo quelque part et ça la mandeni conservation na. Bon, on était à Boisa, donc tout ça, on était copie à l'élo dans le carbone. Et ça, bon, mutu c'est là, mon dingue à col, bako bomba. So pour garder un candé au tumbango boé, le binaton peut tout lire cannabis. Et ça là, non, l'autre. Si on se connaît, ko bomba yango. Faut que bomba ngo na frigo pour la thé, tout ça na quelque part. Ce qui est là, le binaton est pour la thé. Le bangue ça, bah, jour, 2 ou 3 jours, on découvre au pour la. Mais quand on dit non, tout le monde la paix 2 jours pour la thé. Échange à goûter. Échange à goûter. Quand n'y est ça. Écoutez ça, quand on dépêche à le binaton. Tout cela, tout eti ça roni tout mécapé comme méca. Mesdames et messieurs, comprenez que nous sommes toujours là à l'écho d'IRC dans notre rubrique enquête. Tout ce tambola toujours dans une équipe technique nanga to tambola kinga verdict na pegila pe koluka toujours koyeba lolenge nini salemaka lolenge nini basala yango pour toujours un peu ba précision sur yango donc venanga na clécodia le silencieux d'or makamango sala makane boye donc évidemment oh ça et sala makane boye ngamo lelo nazo bika yango nazo vivre yango live donc Alpha et Futu, Alple Jos, Sephora Diangangu Katimini, Yebisa Papa qui m'a ramené ça la maraboye. Donc Cédric, Tumbu Tala Maramon Nengezalara donc n'a habité dans le banini Peggy Lape Nganzambela Ngai Vida Stanilo Mami Tamaramon Nengesalamaka. Vraiment, tous ensemble pour un seul but ici à l'écho d'IRC. Une équipe technique, tout ça, toujours ensemble. Merci à Taba effacé. Mais tu roules m'batté, tu as toujours. Merci aussi à Maman Karine. Maman Karine, tu as appelé Nayo et ça l'a bien pour nous réconforter par rapport à mes noirs. Oui, ça l'a ça la Nakatia et RDC et Chouka qui merci à Maman Karine. Nous sommes de cœur avec vous. Parce que vous posez de cœur avec nous. Donc merci. Donc tous évoluez toujours. Maman moto mais quand même boulot na yo to bunana. Te na sala ka eza boulot na nga dana misana na ngai. Na mesana. Dana misana nga moto ana. Na iba kenga kuna na pose kende nde shosho po evidenga sa copie na ngai. Dana misana na ngai. Mais c'est comme si vous sala ngo pokwa kaka poani. Bon, tout ça, na biso pe na batongo na bapoko pe bofo ete kamano po mimi yotaka na baba to mila mingi na soir na soir ya to mila aducha mais biso sko o ekipa na ngote ata mto na palin asali na e bon audame na e mutu pe so ani na palin ala mpe badi na e loko l'équipa na ngote ata na fufu olia na e donc ndeti vie na ngate mi na petit na ngana ya pe na ngo akene na fufu na e ale na e yango moni otala aotala bino kande ezala siko ngana moni neti o eze pona bota masanga parce que sotanga kaka bar donc moi pilipili na mkoi na gene isala moi jar sala moi jar mais ba na ba palin pe to adama la bango msongo mtoli kani bwaza mo fufu na e asombi azui evidana e ale na ezaka idéologie ndezala. Est-ce que vous avez un citron poani, vous avez un citron? Citron, ce que ça là, moi sentiment d'être maman abisso mado, aza soka ole kamo sa papa mettre tangsa. Soka ole kado yeso ke vide zengi citron koka ngote yango ali yango na moi citron ça là ke moi kitoko yango montel a ole kame muté mané simbate azwaka ke vida ke na lobi na yonga pe na zozo pe evida
ngape na ketala bokilo na ngana mbinza aboti tikalanga nini evida parce que mama yo peut dire evida ngape na liaka ko pa ça nini ni betona li vous préférez que poisson normal kitoko makasi beta lisona ngona lisolo nango eza wana papa oche bepisi nyonso oche biloko nyonso eri kola mama fufu ya kitoko wana ozu yango ore papa moyena loba nkutu ezate est-ce que poni bobenga ngo evida esi saka fufu pour la vitesse à fufu esi saka fufu te kwanga te biso toliaka na fufu penza oya kitoko wana mboko na bino eza originaire biloko na biso na bandundu biloko na biso nde yango mpangi na mono si mesdames et messieurs comprenez que c'est l'ambiance na kata enquête na biso toujours vous comprenez avec le maman tout s'adaptera à la bango pour te profiter pe la bango vraiment mesdames et messieurs vous comprenez l'ambiance n'enga ezalara et tous ensemble pour un seul beat on est là toujours pour bosser pour travailler na rythme toujours il y a rubrique na biso il y a enquête vous comprenez que notre oza ko salango toujours n'enga ezalara biso e dire c'est on a ko travailler on a ko sala o non ba sala te ni on monte une rubrique ou enquête donc malgré bazolanda ba etina elubu ya star mais ba ko kana bango ka te pour biso vraiment marambo les orientations uta musika vraiment donc ça no pegi la pe verdict yo ebita bostam busango vraiment mobutu Merlin niwa donc ça fait quand même bien ya ba ki bola rawana asima po botam busama maram na biso ça la vraiment kitoko ya ming se fera diangango merci vraiment et pourquoi pas à ma sœur Bellamor, merci pour la conseil malgré quoi pas c'est comme la biso botiki biso te blanda ki biso Charlène, merci à toi coach chapeau bas comme dit le français, merci vraiment, merci aussi à Placide Binda donc merci à toi vraiment Binda, merci à famille Mobimba, famille Binda, Placide Binda, merci parce que Bozawana Bolanda Kabiso vraiment na ba rubrique na biso Nioso Chanti, merci à toi, merci aussi à celle qu'on appelle et à celle qu'on appelle Mimi Lebika, merci à toi, merci aussi à Gédéon Boussa, Motema ya ça fait quand même bien. Merci beaucoup. Là toujours na babilili, mesdames et messieurs. Malgré la kufa na milinga mesho yate. J'ai des ombusa au sala ba parfait on eoya. Na olongola ka so la milinga oyo, hein. Movi anakle mbusa. Anakle kodia donc ba parfait on a isala bien ilongola nga so la mulinga oyo. Toujours ko ba toujours maman donc kala mingi te to kolia biloko na biso. Mbisi de asibeli. Et comme l'étape na wandi ko longola mondambo ebeli ningo boma moto wanzo boma ne po elinga moto makasi moto mata penda makasi te so moto mati makasi eziki sango gu penza ezate acha bon po msupo so mbisi eziki ezala mo bololo ya on sko fo moto ezala ka mo lezo ka bongo merci na boka babeti babonda eleli lukutu sango malamu na mazui ya bato ebesi eko RDC balobelaka politiko asalaka mpe emisalo sango ejali abonnez-vous masiso nango donc mama déjà biloko ebeli je crois déjà ebeli siko ebeli déjà siko ekomi so mutana na posalia et belle déjà au ils ont 4 heures belle non c'est donc belle bien au moins ndambo wana de belle ba au koto pe na remplaçant na moto pour belle bien oh déjà et belle ko longola déjà yo moko goûter yango na mo una damango fort vraiment réalité quinoise mesdames et messieurs comprenez avec notre enquête to banda kango uta moyi tongo. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. Mais tout le qui est un peu tamboula, tout ça la enquête sur Evida. Vous avez compris beaucoup de réactions de part et d'autre au intervenir par rapport à phénomène Evida ici à la ville province de Kinshasa. Et la maman, elle était claire, hein, et a expliqué étape sur étape
comment il est caca, comment il salamaka, vraiment tu comme na souka. Tu comme na souka, tu comme vraiment na souka. Tu goûter caca moki, tu y basiko comment maman, il fallait que étaler les bichons ningo sala kango na plateau na auto mona yango po biso to zo nzela to kende po na mboka no loto komi a molili tito mataka to zo ba transport et ko zila biso likama après bande ko wana ba kozwa ba effacer image ah nzambe. Bien papa. Ngeke mpangi muke pangi na bien. Ah tu vas tout bas. Moi tu bien kishi. Tu vas évident. Moi mona pingi ça que tu me vida pidia et vida que vanda bien. Mais tout que cela ngo bien vraiment. Ake sala bien. Yo que sala mbivia que sala bien. Vida nini? Et vida yo que poisson. Yo que poisson ba tuba bo me tuma na tuya. Mais tout que cela ngo. Ponika kombo vida. Tuba na Kongo. Mutatu ba ikoma ve mutatu ba ningala evida eza poisson so ba tumbia ngo nde ba benga ngo evida so eza mbesu nde eza li mambisi ya mai ndenge ba sala ngo ba to benga ngo evida na linga ngo makasi ba tumba ngo bien pour mon déjà yuna sani wena nini azo donc na sani oyo pona te evida pona mena ebike mapping sa tumba evida na kitoko ngo moninga na sani oyo vrai bah donc libasuka pona ki Kongo kiminu ngai le basuba o pesa ba Kongo nyoso ba otalo na musika na ba poto pesa ba mbote na Kikongo mumetu ba pidia ba pang na betu ba ketela betu na boal me pesa bo mbote na mbote bo vanda bien. OK mesdames et messieurs comprenez donc comme na souka donc maman aussi ici déjà on est Béli ici déjà oh déjà Béli hein mama yu banana komeka oyo omuna ndi na kati ale o ba pesa moi ici la lutte ne beti mabe na pipi na nga yango oyo po yango do eza bo mo ici moni citron te mama citron eza nango eza a mais foloko sala ngoni ngo sala kende ozwa citron aïe. Vraiment, mesdames et messieurs, comprenez, je suis avec Evida Nanga. Là, Evida, net bandaika depuis na débit, ti to kobi to comme na souka bomoni résultat. Monsieur sala na moto zo sala makuna donc danger. Phénomène Evida na ville la Kinshasa kangi mama solo. Papa na débit abisa biso ke bango bando benga ona kala la mer. Mais ba comprendre te rubrique monsieur soyez. Donc, ici, vous comprenez que milingana misu pasi, mais tout ça a choisi. Donc, la zone est évidente beaucoup. Ici est Béli, na Romeka, comme Mekayango, pour nous conseiller ça peut moto sali mosala bo comprendre pe mama kam belé, mais andima ko za na biso depuis to raki na mo itala molili ekoti na mboka mosika otwali, mais to lukato kenda to bimba male ba biso to zonga bandako, mais pour nous koyebisa bino phénomène évident yango. Mama zo ila biso citron, to meka, to mona tu peux saper ba résultat tout ba ah te lelo pena rubrique na biso ya enquête ezala ki vena na récite ya makasi pour comprendre évident donc na promettre bino déjà après enquête na biso ya évident to ko sala pe enquête ya Kinchudi to meka sola Kinchudi zanini enquête sur enquête to ko kita to ko panza sango donc après enquête évident to ko sala enquête Kinchudi donc maman Isa bibwe to megara ya pamba to nene vraiment d'accord donc oh siko mama na fufu to mama o kwanga babenga kini 7 jours to nini o ila mo kwanga kaka kwanga la mo soulagement fo dama ona kwanga weze vida kwanga fo pe kwangeza vida ya kwanga da yango zo vide show mama na Ok, merci. Là, on a encore place. Na fina na miano la évidemment ngai na kwanga na ngai lelo to na mesa te
bandeko balamdi nga nalia mwa mokie namoni vraiment évident bomoni bandeko balandi ameki évident kitoko mingi donc eza bien évident phénomène évident boka Kinshasa mokimuna donc c'est bon tokomi na suka ya enquête na biso ya lelo vraiment ezaki bien au rendez-vous pour comprendre que tokomi na suka vraiment pour tozalaki na ute bandeliti na suka lelo naza sikona évident na ngai. Un grand merci à vous bozaki bo atiraki attention na bino na enquête ya lelo ou epesamaki pa ya votre humble simple serviteur Daniel Lebika Daniel autrement dit les 4x4 de la presse congolaise ou atambusamaki na bande kwa technique verdict azaki na ngai na pegila peto mekaki un peu ko bunda bunda koyeba lolenge nini évident et ça la makape ça la makana lolenge nini na ba condition nini donc vous comprendre biso. Merci à vous, merci à Sephora Diangango, merci à Anna-Clé Claudia, merci à toi, merci à Taboufatou Motema Cyril Nadaras, merci. Et si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour Tolobelation enquête. Et on a eu la Kibino déjà enquête autre, ça là-dessus, il y a Tolobela Mingi Mingi, Kinchudi, phénomène Kinchudi, et ça Nini. Merci.